bandeko tozozonga nano na kelke makambo eleka oyo boyebi yango bien te ndenge elekaki. Nakanisa boyoka histoire ya Mimose epai Karine mokonzi aza kovanda. Boyoka Karine aloba un jour baleka mbila leka contrôle à domicile ndenge lekaka na Belgique. Batuna ye mukanda aluki mukanda bamoni awumeli bamemie na commissariat avanda kuna tongo tipokwa kibalibera ye. Alors la baronne aloba na biso eleka me biso toyeba te, aloba pe na moto te. Bandeko lelo na koyebisa bino evenema wana eleka ezala par hasard te. Batekaki la baronne, oui. Ata la baronne ye moko alobaka te mpo ayebi te ke bateka ye, ayebi kaka ke ezalaki contrôle à domicile ndenge elekaka nango na Belgique. Ayebaki pe bato bayebi te pa ye azalaka. Donc c'est normal. Mais lelo banquête et démontré que batekaki ye. Nga na kolakisa bino yango en détail. Bolanda. Mbote bapapa bamama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Karine mokonzi bel et bien bateka ye. Donc chaque fois tant bomonaka makambo evandi kimia na internet to rando eza moke yeba na sese babanda koluka ye toujours. Po Karine mokonzi banda tia lokolo na poto na sese nde basala ye bankete ebele ya makasi. Siko bato bateka ye na Mimose bazalaki sire et certain eza pete, vraiment pete na ndenge akosakana te po Karine mokonzi asila. Bandeko fo boyeba ke bacontrôle à domicile wana eza balwa moko adopté na Belgique. Eza po basalaka yango partout ndenge ezali. Mais basalaka yango partout te. Eza na basecteur ebele ya bacommune banda lwa ne banda contrôle à domicile nano esalami te. Eza na basecteur mosusu contrôle à domicile ekoma pamba pamba. Alors bandeko eza na bacontrôle à domicile mosusu ezalaka discrète.
donc mbila okotana te ayini koluka yo te mais basala yango avec discrétion ntango mosusu baye kobongisela bino pompe to baye likambo moko boye na compte ya mairie to baye kotika lettre to likambo boye eleki nango to bazozela yo bima na porte ndako wana bazolanda na nsima me yo ozoyebana yo te mingimingi ezalaka bana basi balandaka na nsima mibali mpe balaka mibali na makambo mosusu obi azobongisela obie porte ya bavoisin mbe quelque part alors tokende na oyo ya Karine Mokonzi contrôle à domicile ntango bayaki pa Karine Mokonzi bazalaki informé na bato wana bayebaki très bien Karine Mokonzi bisika azalaka na adresse baverifia mpe bamona Karine bisika azalaka donc information ezalaki facile ata Karine Mokonzi ayebaki ndako wana ye na bato bazweli ye na bato ndenge bayebi mais ezalaki facile nga mpe nayebi te nde basalaki yango mpo bayeba Karine azalaka wana mais bel et bien bayebaki siko ntango bayebaki bamaîtrisaki yango bakomunikaki modele bakomunikaki nayebi mpe te ekoki kozala bakomunikaki mairie mpo mairie na mairie ye moto adirijaka bacontrôle à domicile kote na ye eutaka direct na mbila te mpo bakomona mbila azosala contrôle à domicile mbila azokende me na accord mingi ya mairie sauf baka mosusu spécial oyo elekaka neti na Bruxelles na bamolenbeek Stelbeck na ba secteur wana tu mais sino te mingi yali na mairie ata baoyo elekaka na molenbeek mingi eza na mairie mais lokola biloko mosusu eleka eya mpe musclé mairie fo abimaka neti eza ya ye te mpo azala bien na peuple na ye alors sikoyo oyo ala baronne donc bapesaki information très bien na bato wana mpo mbila azalaka boye na mairie soki ozopia information ayoki ntango azoyoka bakosala teke bandimi yo so basali neti bandimi yo yeba makambo no ebebi to yeba ozalaki sur place na bureau bakitisi yo motema me mbila soki obengi ye tosali na nini oyo akoyoka ayoki akotia yo palaise tosala neti babengaki na mairie akoloba wana ya makambo na biso te eza makambo ya mbila mais si bayoki yo makambo tolobi orebaka to na ebandeli te batiki yo olobi bayoki nsima batindi balobi no eya ya bango te me banota yango nsima nango yoka okende na mbila obengi olobi mbila alobi no eza nango biso te
eza service ya immigration bango mpe banote do basalaka bongo bawangani na bango me banotango bavandi na bango mpo mbila mairie abwakaka ta detail moko te soko olobi na likambo ezala ya lokuta ezala ya solo abwakaka te bakotala yango tous les détails eza nécessaire tous les liloba est nécessaire sikoyo bato wana nayebi nde basalaki te nayebi mpe ndenge bayebaki te ke la baronne azalaka na mimose mais bel et bien la baronne babalansaki ye tout d'abord na mimose wana fo koyeba kote la baronne akovanda banoir baza mpenza te toye kuta monaka bavoisin banoir te apart moko abima alobaki la baronne aka pembeni na ye me la baronne amona ye te ye amona la baronne mpo bomona deja la baronne azalaki na mutu deja amonaka ye la baronne amonaka mutu te mpo bocomprendre moke alors sikoyo donc lokola secteur wana mpe mbila visite à domicile asalaka yango par hasard do par hasard ya par hasard esalama sikoyo mpo bakende pa la baronne mpo bakende kaka pa la baronne mpo ntango mbila asalaka visite à domicile ntango babetaka patrouille wana bakotaka bisika moko te bakokota bisika mosusu mpe ntango mosusu ntina babar bakotaka me bawana bakende uniquement pa ya la baronne babeta ata porte voisin moko te pai la baronne avandaka ni bavoisin mosusu donc bateka la baronne bandeko te sikoyo nayebi te soki nani ateka ye donc nakokoloba mpe te ke bavoisin batekaki ye non bavoisin te bavoisin bakozala so balingi bateka la baronne en tout cas bakotekaka te bien sûr nalongoli bango te me ngai nazolobela mingi bato oyo balinga kodétruire la baronne baza ebele eza mpe kaka te oyo toyokaka na baoyo toyokaka te eza mpe te baoyo tomonaka eza mpe na baoyo tomonaka te nga moye natya kombo place wana eza te moye naloba mpe keyalaki motu boye eza te me eloko nayebi soki tokotaka na mitema ya bato na bato soki tobanda komonana kitalatala bato réellement oyo basorganizaki na opération wana ya koteka la baronne akende kaka na contrôle à domicile nde lelo internet mpe ningani to mbele se ningana mpo la baronne
ndenge aza wana ekokozala mpe parmi bato batekaki ye mutu na bango moko to mutu moko ayebi te to moko ayebi operation wana akomaki mpe pembeni ya la baronne ata na telefone to akotaki la Chine to akomaki kobenga mami nga nalingako mingi Karine Mokonzi nasepelaka na yo. Donc akotaki kaka na modele ya ebele voire même akoma kotindela mpe Karine Mokonzi mbongo mpo bato mosusu bayebaki ke mpona koteka Karine bien fo kokota ti lelo basalaka yango na la Chine. Bayebi mpe ke soki nakoti na kolakisa mor na nga kaka te nakoti nalingaka Karine Mokonzi mingi nakotia cagnotte. Donc akosala bageste tu oyoyo bachinois to quelque membre bakoloba te o mpenza alakisi bolingo ya Karine Mokonzi o mpenza azalaka chinoise to chinois. Bandeko ekendeke bongo mingi na bato balingi bateka moto mpenza bien bakotaka batikaka bato bamona bango mwana malamu na baacte. Sikoyo nakanisa Karine Mokonzi ntango aza na mimose la Chine esalami. Donc soki obengi Karine Mokonzi ozokumisa ye olobi likambo keleke ya bazozo otie foto na yo na WhatsApp oza kitoko belle fille to belle femme to un beau garçon un beau tonton nsima nango otie susu cagnotte obakisi susu cagnotte otie susu playpad. Donc automatiquement oza considéré oza pene na bolingo. Sikoyo d'après nga bato wana baza na mutu moko incognito asalama bongo aya pe bongo. Bandeko nalobi nayebi moto yango te. Moto yango akozala ne mpe congolais ezai akozala ne mpe congolais ya Brazzaville basangani na oyo azai to aza ne mpe baza na bakongolais ya Brazzaville to baza bangolais. Ça dépend mpo bandeko bino botiaka mpenza kate. Karine Mokonzi azalaka na bato balingi kodétruire ye baza kaka na Congo Zaire te na Congo Brazzaville bazali bel et bien organisé mpe na Angola mpe bazali wana bobosanaka yango te bobosana yango ata moke te. Bapage mosusu mpe bomonaka esalamaka eza ya bazairwa te wana bobosana yango te botya yango na motu. Tozonga na histoire ya mimose. Donc Karine Mokonzi ntango akendaki bongo c'est possible mpe
na bapele manke ezalaki ebele, moto moko mpe abengaki oyo azalaki deja infiltre na ndenge ya bien. O Karine Mokonzi azwaki mpenza chinoise to azwaki ye alingaki mpenza mingi, apesaka information ya bien, azalaka contre bazozo, atiaka mpe cagnotte, donc très bien. Alelaka mpe ntango mosusu soki likambo elela barone wana eza infiltration ya très bien. donc mikolo wana aza kobenga ya trop, presque chaque jour abenga ata mbala moko to chaque jour te abenga ata bato mosusu basololaka na la baronne chaque jour. donc arataka mpenza masolo ya la baronne te, to soki abengaka chaque jour te abengaka soki amoni neti la baronne awumeli aza na ligne te ekozala bongo po soki bazobenga chaque jour la baronne aomona yango suspect oyo mpe alekisi, donc asurveillaka la baronne ana ligne to ana ligne te. ntango amonaka la baronne na ligne te awumeli abengi, donc seke mokolo la baronne aza na garde à vue ya benga ata 3 fois. me nalobi te bato babenga mokolo wana 3 fois babanga te, oyo ezaka hypothèse ya bato batekaki la baronne ti lelo la baronne ayebaka te ndeni batekaki me batekaki ye. alors bandeko, sikoyo la baronne alonga likambo wana azonga na ndako, la baronne aye kobetela biso lisolo kala te ti lelo la baronne amonaka ezalaki kaka contrôle à domicile ya normal, nzoka ezala ya normal te, ezala bateka ye parce que secteur wana contrôle à domicile soki averifie yango esalamaka na baka grave. ntango mosusu ye moto ya liboso basali contrôle à domicile pendant 4 ans eleki na kote kuna, nalobi te na kote kuna mbila ayaka te, ayaka discussion bavoisin, ayaka mwasi na mobali baswani, ayaka mwana alobi na mama ayaka, me ngai nazolobela contrôle à domicile mpo la baronne akomona yango normal mpo akoloba papa robo ngai na inano na koti awa namoni voiture ya mbila combien de fois etelemi liboso ya ba immeuble ya bato batelemeli contrôle à domicile te. ndenge nalobi discussion bavoisin, ndenge nalobi voisin moko alamuki amonaki moto moko suspect alingi afungola baboîte aux lettres, abengi mbila, voisin moko akoki makelele moko boye abengi mbila, wana ya contrôle à domicile te. contrôle à domicile basalaka yango na baka moko grave to kote kuna eza na makambo moko short, ndenge nalobi bamolembe basterbek, bakote mosusu na bavervier bacharleroi, eza na basecteur nango.
eza na basecteur ebele contrôle à domicile wana bayokaka yango kaka mpa na bango esalama te bazalaka mpe sile kosalama te mpo bino baobwaka na belgique te bokanisa contrôle à domicile esalamaka normal te eza balwa moko adopte contrôle à domicile wana esalamaka te bakote ebele mpe mbila yebi akomeka te na bandako ebelaki kaka boye contrôle à domicile mbila yebi akomeka te ate eza loi adopte ayebi ke bakokoboya bakangeli ye porte babengeli bango mpe bavoka mpo eza na baargima na bamotif basala yango lokola lipa te lokola lipa basala yango na basecteur oyo nalobi na bareseau d'enquête boye to yango wana sikoyo ekokozala mpe osonga mosiko na bakisi wana liboso na bakisi te mais eza réalité ndenge mpe la baronne bavoisin banda kobetele mire mpo na makelele soki tokomi 22 heures balali la baronne abanda bongo 22 heures elingi okoka fo na kata akati la baronne aza korespecte avandaka ye moko na ndako ayambaka bamajaki baye na moi basololaka na bango normal nsima nango lelo toyoka la baronne alobaki nini meme na moi makelele mpenza ekozalaka te po bavoisin mosusu basalaka butu balalaka na moi bandeko soki ovandi na ndako oyoki bacomportement bongo bavoisin bazoloba no bongo yeba likambo eza derrière eza logique te soki na mokolo ndako aye ye mpe ayebisi yo tala bavoisin mosusu balalaka na moi po basalaka butu yeba mokolo ndako mpe likambo mosusu eza derrière majorité makambo wana eutaka toujours ofungola matoi eutaka toujours ofungola mpe matoi makasi eutaka toujours na mairie donc mairie aza na bainformation moko eleki balingi babimiso na ndako wana sikoyo légalement bakobimiso te donc eloko ya liboso baitilizaka yango wana sikoyo ntango baitilizaka yango batalaka réaction na yo na makambo koloba mpo na kosa bino te na ndako na yo ozosolola ozosala émission voisin alobi no alalaki mpo asalaka na butu lobaka malembe eza normal te eza logique mpe te eza mpe dérangement te donc soki nga papa robo nakopia réponse directement mpo si napesa yango mpe ebele na voisin nakoloba nde mbala moko luka mosala moi nga oyo nazoloba epekisami na loi te na moi nazoganga ndenge nini rien sikoyo nga ndo tozosolola ozoka makele na voiture oui ozoka makele na balabala oui alors kanga bato wana na balabala batika makelele
na bavoitire etika makelele mpo yo osalaka na butu ozolala koya kobanda mpa na nga te. Soki motu echauffe kende vacances na Mallorca. Donc osi nalobango deja na voisin ntango mokolo ndako aya atuni ye mpo nga mokolo ndako atuna yanga te. Mpo nga na mokolo ndako na katelaka lingala tavasi toyokanaka te. Wana koloba alobaki na ngai nakende na Mallorca to soki bongo obi ebimisanga na force soki lwa elobi bongo te. Mais soki lwa emoni nasali mabe moko te alors tikanga kimia. Naza mpe capable nalobaki na butu mpe so natie makelele soko obengi mbila soki mbila ye nakoyebisa mbila ayoka so na otia makelele. So mbila alobi tozoyoka te malobi otiaki nga lobaka na mbila wana mpe nasala yango. Nayebisi mbila ezalaka na bapareil moko babenga yango bapareil sonore emeziraka makelele. Bino bambila boza nango soki ye abengi bino bobetelanga porte te bokoti na ndako na ye botia appareil yango. Appareil wana mutu kolakisa bino soki nga na otia makelele mpo nga nakoyeba te boye nakoyeba te mpe abengi bino toya kobenga bino ntango nga natiaka makelele bino boye na appareil sonore. Soki boyoki na otia makelele botienga bakraka na nini oyo bomeminga. Bambila baloba na nga nini non fo bosololaka entre bavoisin. Nga mpe napesa réponse naza na likambo kosolola entre bavoisin te napeya nango posa te. Bon natindi te bino bosalaka bongo po osala bongo fozala sire na yo surtout soki oza na ndako ya mairie to ya HM to service social mutu apesaki yo komeka te mpo bango bakobimisa yo. Soki oza na privé yo mutu olukaki yango yo mutu ozwaki yango babakiselaka mpe mbongo te mpo futa yango alors okokoloba ndenge Karine Mokonzi azalaki na ndako ya privé babakiselaki mbongo te na leta bapesa yango te na leta. Soki azalaki na mokanda ndenge aza nango lelo oyo na ntango wana mbele bavoisin na mokolo ndako baningaki kofukama pa la baronne. Mama pardon kosalaki balive te ko na 22h mpo kosala live modele la baronne alobaka eza makelele te. Ata ndenge tozomone wana azoseka ya makelele te oyo moto akokolala te rien. Tout d'abord la baronne eza kaka mema ba video wana na juge na tribunal alobi makelele oyo alobi nga nasalaka yango oyo azoseka mpenza hehehe. Ata accusation avocat na bango abengi yango makelele la baronne akobanga avocat wana te. Avocat na ye la baronne akodefendre akolakisa eza makelele te oyo moto akolala te akolala. Baza ndako moko te baza ndako différent. Eza makelele te ya babafle ya musique non. Moto azoloba aza na ndako na ye akokoloba
azoganga pe te aza na voi te oyo ekozongola bato pongi azoloba na tonalité ezala ya likolo me moto akolala ndenge wana avokane alinga koloba ndenge wana alinga kobakisa mpe po eza construction ya sika batongango mpe na banorme moto alobaka boye meme ya kala soki ye azomonango makelele ye nde moto akotika ndako adeplace akesomba ndako ya ye moko avanda na apartema te akangama na moto te to bien azwi chambre na ye asali yango lokola studio ya musique makelele ekotaka te bandeko mundele alinga makelele te mutu mundu mpe alinga makelele te me eza na makelele oyo eza makelele légalement na oyo eza makelele te bamakelele ebele oyo bavoisin balobaka na bino ezalaka nango makelele te ezalaka voisin alingi azala supérieur na yo soki bongo te eza complicité na mokolo ndako batya yo mal à l'aise obima na ndako wana ou bien a complicité lisusu na aide ya mairie oui donc motu moko akozala na kati ya mairie ye moto akosola na motu moko to na mokolo ndako bayebi modele basololaka me basalaka yango sikoyo la baronne bel et bien bateka ye na banani nalobi yango bien bato wana nayebi bango te nakoki mpe koimagine te soki ezalaki nani mais bel et bien bateka ye lelo la baronne avandi tranquille parce que bato wana fo bazala na biloko oyo bakoko continue kotakele la baronne sikoyo bakontaki mingi na retour au Congo ya la baronne wana yaki biti na bango eza neti systeme ya okoseka moke okolela ebele okoseka moke okolela ebele me moto aloba kri wana wata aloba bien tokanga dati wana donc Karine Mokonzi baprepara mpenza na bato ebele aseka moke azonga Congo alela ebele sikoyo la baronne modele akomi mokanda aboti mwana moko Henrietta azobota ya mibale bambila tosi bayebi ye abimi mwana mwasi oyo banda 2000 banda ti lelo na kanisa na Belgique oyo bafundi na leta bafundi na mairie bafundi na mbila na population ebele na bato bamodele nyonso alors niveau azali ekomi sikoyo matata yo kende kofunda ye okeloba likambo mpo na ye
ekomi matata pour la baronne bazongisa ye. Donc de plus en plus eza facile pour la baronne akoma même belge. Donc bato wana batiki na bango la baronne te, eza kaka nde bibundeli mpo basala revanche nde ekomi kilo fo baluka, me kotika ye batiki te. Mutu moko atatiaka na mutu na ye, la baronne enfin akomi kimia. Oui, akomi kimia. Kimia te po bato wana basokoli maboko bakomprendre ke basalaki berere te. Awa mutu moko te asalaki erreur. Soki asala erreur na baplan na bango échoué. Mais nde baza wana bakosurveillaka la baronne tout le temps kaka. Lelo mpe bakosurveille émission nga mpe nasali bakotala, bakoyoka mpe kanda. Eza bongo bandeko, bakoinfiltre mpe bazaka ba-inconnu bato ya sika, me bazaka bato na bango baza mpe na kati. Alors lisolo kitoko ya kosola na bino yango wana yaki nango, la baronne contrôle à domicile wana ezala na Mimos, ezala gratuité, ezalaki bazalaki toujours sima bazalaki toujours wana. Toza na bino mayele basous-marin bokopanzana lokola sous-marin oyo ekenda kotala epave ya Titanic. Soki kipeleki na komivuzula naza na mabe, naza impoli, naza ndoki, naza songi, naza iletre, nabota bana bakizengi. Soki kipeleki na komivuzula naza na mabe, naza impoli, naza ndoki, naza songi, naza iletre, nabota bana bakizengi. Soki kipeleki na komivuzula naza na mabe, naza impoli, naza ndoki, naza songi, naza iletre, nabota bana bakizengi. Soki kipeleki na komivuzula naza na mabe, naza impoli, naza ndoki, naza songi, naza iletre, nabota bana bakizengi. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss yani amandaje. Donc Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à la Elengi ya
combat Congolais TV vraiment ngamona zana chaîne na chaque kitoko ya boss na so JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV vraiment ngamona zana chaîne na chaque kitoko ya boss na so JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.